Bouche à tout nier. Mais à même bouche, c'est-à-dire, à quel moment vous à quel Bon, ok. Toito pesa message na communauté. To sangana ki wana Bolton pona kotala makambo etali liwa ya Pichu. En tout cas, na part ya communauté eloko moko ya mabe ezali te. Mais ndenge tovandaki na masolo tozo comprendre te epai wapi ba démarche ekomi parce que Damien Malomalo alongoli bato nyonso ba administrateur. Mais totikali na groupe. Kasi ndenge tomesala kosala so tosangisi mbongo tosalaka transparence kati na WhatsApp. Mbongo elongwaka na trésorier tofuti na pompe funèbre, mbongo elongwaka na trésorier tosombi kwanga, mbongo elongwaka na trésorier tosali makambo oyo etali mowei. Mbongo tosangisaka ezali pona mowei. Tozali na likambo moko ya mabe pona kokanga pona kokunda Pichu te. Mais problème ezali awa tozo comprendre te epai wapi tokomi na ba démarche. Soki yo za administrateur balongoli yo moyo contrôler makambo ezate okosala nini tokozela apesa rapport. Damien azopesa rapport te azaka kaka kotuna makambo mbongo ya linka ba transférer mbongo pa na ye. Il y a un caissier qui a été voté par le groupe de Bolton na réunion, il y a plus de 15 personnes basangana qui va voter que Bob Boto Azala trésorier. Toboyaki ko changer trésorerie parce que ezai ko la ki sa désordre so ko changer trésorier. Na yango to yaki leo to solo di to monike tozongi sa balbe pa na ye ayebisa biso akomi wapi na démarche. Magamba ko finga bato ezali te. To ndimaki yo loko zai moto famille sala makambo na ki famille. To pekisa ki to lobi gérer mbongo ya famille yo lobi te. Famille a chargé au s'occuper de ma camion. Moto moka ponaki yo ozala bill paya azali te. Mais omi komisi bill paya to lobi gérer mbongo ya famille o boyi ko gérer mbongo ya famille lingo gérer mbongo ya communauté. To sali trouble te. To sali calcul ya mbongo ba pesa ki yo ezali 2600 plus 735 plus 1750 oyo noko badjo atindaki. Noko badjo que je salue en passant. 1750 so to bakisi wana et pesi biso total ya 5085. Na malobana yo yo moko lobi te facture ezali 5676 ya kofuta pona bokundamia mwana tonde ko na biso Pichu. Voilà, ezali proforma et pesa ki 5676. Sikoyo na mbongo ezali wana soko sali différence oyo etikali ezali penza muke. Donc, si on pèse pompe funèbre avance et que simba, makambo za la pepele. Bambon oppose une maboko ya bateau ezali. Yo moto yebi montant, yebi sana nos populations, mbon ozui ezali combien? Autorité nyoso yo lukaki, ozana yango, mbon ozana yango, ozali na surplus nyoso ekoyi ko sala te montant kundama ozali na yango. Papa Damien pesa rapport na communauté bayeba. Makambo komi wapi mwana kokunda mambokolo nini mbongo ezali pa ya Bob alakisi ba preuve awa tozali na 1790 c'est-à-dire cash ezali 60 livres et na banque ezali na 1730 donc tozali na eloko moko ya kobomba mate soko zo kanisa te babombi mbongo ezali kobomba mate makambo nyonso ezali clair. Donc, vous avez le rapport final de la communauté congolaise. Yo pesa biso rapport, ndenge biso lokwa to pesi rapport. To pesi yango na communauté congolaise. To pesi yote, to pesi na communauté congolaise baeba makambo ezali na côté ya caisse ezali ndenge nini. Communauté congolaise. Président Cyril, ngai moko Raphaël Ngoma pe bana ya Bolton. Ba membre ya communauté congolaise nyoso Manchester mobimba ezali na posa baeba mwana Pichu akokunda mamokolo nini. Nani apesa ki yo ndingisa olongola bato ba administrateur kore komi wapi sikoyo c'est to komi la procédure déjà au foot procédure ko foot komi mbongo ba pesa ki yo ofuta te futa toyeba o etikali total ekobima wapi job center pe so apesi toyeba bilamba ya mowei ezala jamais na batalo koleka o zolo bawana nano bilamba ya 600 livres ezala te bilamba mowei to sombaki ya bato moso ya ba 150 balles to sombaki. Voilà. Donc
nalobi na yo na kombo ya communauté congolaise toza kosenga na yo clarification pesa biso clarification ya masolo tokombi wapi tokenda wapi eloko olingi basala loba mais makambo ya mbongo ezali te mbongo ezali na yo yo nde ozali na mbongo kamata mbongo futa job center wana azopesa soko job center futi pesa mbongo olobaki bamontant yo moko otiaki ba 2500 même ba 3000 na 5085 kokundama ya pitio sekoki noko bajo message yango wana mushashino message yango wana communauté congolaise esangani awa Manchester Bolton biso nyonso vulita Manchester tozali awa ngai nazali kaka rapporteur nazoloba kaka na compte ya communauté kanda te likambo ya mabe ezali te kofinga mpe moto te tofingi mpe yo te soki econtinue nous allons réagir par rapport à oyo olingi tosala donc bolimbisi en tout cas ndeko Damien pesa clarification na communauté congolaise yo ozotia ba communiquer na yo ozotia na YouTube te biso tokotia na YouTube po ekotikala seko na seko soko mpe olingi kotia tia lokuta na yo kobima na poisa merci